Washington itungisami mingi na boko isami ya helicopter ya MONUSCO lobi na Tchunza na Nord Kivu esika bitumba bizali kongala kati na mampinga ma ekolo Congo Démocratique na ba M23. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique na ba M23 bazali kofundama na kobeta masasi na helicopter yango. Basoda mwambe ya MONUSCO bakufi na boko isami ya helicopter ya ONU na Tchunza kati na bitumba ya ba M23 na ba FRDC. Bayi Pakistan moko, ya Russie moko, pe ya Serbie moko, bazali kati na bakufi. ONU ezali nanu kuluka koyeba tina ya boko isami ya helicopter yango. Mbula matari ya États-Unis emitungisami pe po na bobendami bozali kokoba komata na Soudan ya Sud. Lingomba ya vice-président Riek Machar ya opposition euti kobima na mabongisi ya kolandela botiami na misala ya boyokani ya kimia ya 2010. Baléopard ya ekolo Congo Démocratique bakozala te na phase finale ya Mondial Qatar 2022 sima na kobambolama 1-4 na Balion ya Atlas na Maroc. Sénégal, Ghana, Tunisie na Cameroun nde baleki po na Afrika.